PDG Serge Makibou. Bienvenue bande de Koban, sur votre page Rolanda Magazine qui n'est pas présenté par moi Nasuka Badioka Serge Bolo tika na pesa ba bonne fête maman nyaso ya Congo maman yu molongi na pesi mbote maman Dende na makonda maman Mireille tu parce que maman Mireille mamonekene na maman Germaine Mabankani na pesi mbote. Babengaka bango bankoy elongo na association de la diaspora njiloise na kombo ya Aden monsieur Fondro na monsieur Gary Mogaro bakitaki na commune ya Njile pour na placer ba lampadaire pour na lutter contre les délinquants juvéniles na quartier 2 na veni Bodamboli pe na quartier 7 na veni Guado balobaki mingi na télé botala ndenge mande ko basepelaki pour na kotia ba lampadaire oyo Aden epelaki na commune ya Njile na sengi na régie bo pesa biso image ya kala lo ma elinga matoke. Bandeko babolingo obozomona yadi avenue Guadolite na quartier 7 na commune ya Njili avenue oyo erumeli na Egypte ya kosakana te na molili mais ba diaspora njiloise na kombo ya association de la diaspora njiloise na kombo ya Aden nde bazwi mokano ya kolongola ngo na ngambo ya Egypte comme na ngambo ya Israël ye comme na pole awo ezalaka soki bute koki niembes na niembes babotolaka bakalaka basalaka nyonso melelo association de la diaspora na kombo ya Aden bazwi mokano ya kolongola ngo molili comme ça ngo mwinda palana asiki bute koki ebite so da ndenge ni membango ba comme ça ngo pole yango ndeko linga lukala yuma pesa vérité parce mbili ayoka toke. Bonjour. Comme nga maim voilà. Le maïto moni on a passé cette aux abonnements compé à vie Guado. Tout awa ba minda o ba diaspora ba ti salioné comme on a minda. En tout cas tous en senga makasi komona eloko grand frère na biso asali na balabala donc aza na souci pena ya balabala na ye ya éclairango donc to sepeli ya trop dans la minute na mikolo déjà ata ko katani donc biso déjà éclairé donc tous en senga trop bato abosi tous en bango ata 10 na balabala donc déjà que quartier aux akitoko donc association de la diaspora njiloise ba diaspora ya commune ya Njili ko lo ba ni ko na ba akolo bapona bango en tout cas bakoba na eloko ba idée bazwi eza kitoko donc ba tikate basala bango ebele na commune ya Njili. Merci beaucoup. OK. Bonjour. Kombo na nga Joël Tumbula Medor. Esalinga kitoko couloir oyo na ebisa yo papa na nga ezalaki molili. Ezalaki pema vrai molili donc soko za yo moko okotambula te. Okobanga vraiment donc insécurité. Lokola bateli biso ba minda oyo esali biso kitoko makasi donc na butu na ye awa na moni pena donc éclairage ozomona muteza musika ozomona ye to sepeli vraiment makasi. Nde zawana balemba te ba continuer kaka ba continuer vraiment kosunga biso vraiment ba continuer balemba te bolamu oyo azosala pona biso bana Njili vraiment na sepeli makasi vraiment esalinga plaisir. Sali plaisir ya biso to la kasambolo sur listando ato bakangongo bageta inti to koketi na butu poto mona misala o esala mistoki ya vrai sur le kuta na moito e ato confirmer père na butu autre na yo confirmer na ye moko le fondateur ya monsieur Fondo yango ya bimbili Patrice Gade Mukulu bayoka makambo to ke ngonga beta. Bonsoir. Bonsoir Serge. Fondé to ko confirmer misala ni bosala awa na commune ya Njili to zawa na avenue Guado to mona ndenge botier ba lampadaire na avenue Guadolite o ekoti na morgue ti ekomi kuna na boulevard Lwemba. Oko lancer message ni na bandeko po botala biso. Message na lancer na bandeko na biso de tout d'abord bonsoir bana Aden Nyoso ba bozali o ezali minda utina ba bala Guado ya Aden ko banda na coin ya Lugisi ti eleki Guadolito na boulevard na point boulevard où ezaka ka ibandeli et puis to progresser malem na sengi na bana Njili nyonso o balingaka Aden bakota yo mo mona misno di bata 19 ba to benga donc to zona bango rendez-vous dans 2 mois et demi sina tuma ka nyonso to kende ba membre ya Aden o bana Paris to gën di Düsseldorf parce que to ngoso la sous base mokuna si to soli ba détail ndé mona ebsezate parce que on les a makambo kati.
Merci beaucoup, à la prochaine. D'accord, merci. Bangwana bakosaka te mwinda epeli ezalaki na molili mais lelo komi palala Egypte tovaika éliminer trop comme ngamba Israël mama chela nesi temo makambo yango botalaka makambo boye vraiment ezala te na commune ya Njili ba diaspora bova na bino commune ya Njili yango Aden yango na likolo bino bozaka likolo po bozali ko monisa pole na commune ya Njili changer bozo mona makambo zo koma na commune ya Njili échanger mama linga lukala luma emona na olobi nini. Bonjour. Comment nani? Comment na Mama Emma? Mama Emma, ah tout monde on a Guadeloupe telemi awa. Okobani pa ba diaspora njiloise bana Aden. En tout cas na sepeli makasi batili biso lumière na balabala na sur le karabakuluna et le karabato. Donc banditisme ezaka mwa mingi. Na butu ndenge na moni boy na sepeli makasi. Nzamba pambola penza esika oye bimi abakisa mokama na mokama la situation donc maboko ekaukate to sepeli makasi vraiment bana Aden en tout cas bokoba koba misale ekende gali boza pe na souci Njili na biso ko biso nyonso toza bana Njili nga naza mwana quartier 6 na botemi na quartier 6 awa nde na ye libala donc tofutelaka awa donc tout bon Njili na biso. Merci maman. Merci maman. Voilà. Bonsoir papa Gary. Bonsoir Serge. Donc tu écoutes pe awa yeboza moko ya membre ya Aden eza association de la diaspora njiloise. Dans le ligne oyo to ko confirmer esika botaki ba lampadaire na boulevard na avenue Guadeloupe. Oko lancer message ni mande ko na biso. Message yaka moko li to le ki esprit lampadaire na ndenge ya Aden yango moni lelo yo to éclairer un peu une bonne partie ya Guadeloupe. Donc nazo senga kala bana ya quartier bana ya balabala bana na esprit ki batala pe pa ba outil soki bakoki ko éclairer ba balabala na bango ekozala ni pour l'union fait la face na mutu moko peut-être ekozala trop chargé mais ce qui te sangani et kozala na chargé na chaque personne. Voilà. Pour biso fan dakate to sala on pona bango toza na posa ki koluna vraiment ici là surtout na mboka na biso kaka na Njili te mais na mboka na biso donc biso bana Njili bana Aden yango tozo sala le nécessaire to meka kosi sa fléau. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci bien papa Serge. Na commune ya Njili deux marchés bali kolela pour l'installation génie qui est passe plus de 33 ans bazanga ka ba toilette pour na kosala grand besoin na bango sali passe na mato ya bandeko botala ndenge mama bali kolela na commune ya Njili na marché Kivu na marché Kasai ya Wenda 6 na marché Kivu oyo ya quartier 5 Jipala Ntumbu dinga lukala luma elongo na Josué Olanda. OK. Mwana mama bozomona oyo ali marché Kisekedi na commune ya Njili na quartier 5 quartier Kivu marché oyo plus de 54 ans bazanga na bango seso ingénique bazalaka na mawatro awa soma biloko ke na yo mais c'est kangi na kata wenze mo sala ngo zate po awa moya ko sala masolo za la kate grand besoin awa ba la kate bazanga ba toilette po apena to ebito to banini soki te okimbango pa ba marché côté ba binka mungudi bosenga bango ka place ba kopesa yo po apena mawatro bandeko ba bolingo depuis banda marché oti de l'eau bazanga toilette malamu za la kate ba mama bazo kemba awa awa liana ofumbwa mais soko ye awa makasi na tete apo soki ezuyo okoluka po ekosela yango tuno te okosenga pa bavoisin loka pa baya binka mungudi apelepele wana pa bagari mogaro apelepele wana ya bimbili Patrice pelepele wana so okimi mbangu te osali yango na bilamba po mawatro bandeko ba bolingo bandeko ya Aden botala marché oyo eza marché bazanga toilette bosunga bango nde mosala kosunga bandeko ya Aden ya Paris bosunga bango po mama awa pena mawatro vaika éliminer po apena ba poli ba 0/10 na commune ya Njili na quartier 5 na marché Kivu conseil Kasai marché soki kangi yo masolo okokuka pa kokimela yango yango babeli na bandeko baya kosunga bango lokola po ba administrateur wenze oyo basala bango logo te mais c'est l'administrateur asala logo te ka kozwa mbonga ticket mais soki makamba tola mawatro c'est un toilette
mawato hygiénique ekufa nango pepeta zibotalaka makambo oyo oyo eza marché na bino marché boye passe mingi ya Eric Ramos États-Unis tade kitala bandeko pena mawatro to banini boye pena ezanga mingi ditu monis talaka makambo oyo eza kote na bino makele nzingi kotaka T5 yango oyo wenze na bino yango ba mama babe lukala luyuma ya kopesa indologie mama linga lukala luyuma olobini mama. Bonjour, moi c'est maman Denise. Maman Denise, tu écoutes on a marché qui s'est dit. Pour l'installation station génique ils en est. En tout cas, tu as difficulté. Tu as difficulté ma casse côté WC. Pour attaquer côté donc ils ont passé. Attends mon son dans pour sa toilette. Faut na ndiko na za musika te na bombo côté de la foi. Na sala ka tuna zonga kanda. Voilà, et ça lui combien de mboula pour nous en toilette? Beaucoup de temps. OK. Donc on enseigne ba konzambo ka ba yo. En tout cas, basa la biso musala oya WC oyo. Basa la biso musala baza na souci na biso. Pour biso to ligi ba on makasi. Ba on baza na souci na biso pour basa la biso le retour to ke do luka ailleurs. Moto za na ana kacha wenze. En tout cas, so basa biso kozala kitoko makasi papa. Merci maman. De rien. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a nous? Comment on a Mambia? Mambia qui bino awa na marché à Kisekedi. Vous avez un problème de situation installation hygiénique pour la toilette. C'est ça solo? C'est ça solo, tu es dans la toilette, donc ce qu'il y a il faut débrouiller kaka. Et tu es ça là ndenge? Mais tinga loka ndako ya mama kuti bise pembeni ya ki mamba pembeni. Ponga na quartier 13 ça musika pour la zoranda. Tu ba misusu ba je suis ça là ndenge. Ba misusu mona ba toilette eza pembeni ya ba ko kende ba futi mbongo soki te moyete. Merci maman. C'est maman? Bonjour papa. Comment on a nous? Comment on a maman Isabelle? Maman, combien de monde nous passe? Je peux ça passe biso ba maman. De quoi biso ba maman mikolo boy. OK, souvent ça mais ça. C'est pas bien. Voilà, on va tirer biso WC. Tirer biso WC. Et donc on liboso vraiment WC. Na mai. Mai ya oya rési des eaux. Ata to futa ngo biso moko mais bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a maman Mado? Ya Mado to ta na wenzela bino awuzela ndenge nini? Wenzela biso en tout cas na sanga koloba tende bato ba yebili yango ndenge kaka ezali ka ndenge zala banda kala. Echanza te to kolobela bongo echanza nango te. Bato kutu so baleki baseka kango. Biso mwana to sibiki to zo swana. Yango ande to moni image auto sepe to yebi que c'est que bien. Mais ezalaka kutu te ya komaka soki besoin obimi mbango ko senga na batabandako pe bakritikaka biso basalela bino wenze bo batakso bofutaka msana ngo ya nini bozanga toilette mai kutu tozo defa po batia kosoma na kati ya wenze eza nango ya biso te toilette nde likambo toilette soki po ses yeux sala hawa ndenge ni ba masuba tu nyonso bona masuba magali bale ba voisin moi subi bano teka combien d'années na umele baba de bala mwana ngai ti ndi na boy pe bana ba ngoli na suba koko kana kwa 5 donc c'est pour ça sala wapi c'est pour ses yeux sala wapi magali bale ba voisin pe na subi eza pasi mpe mawa kitoko te botalaka makambo boye na komine ya nji na wenze na bino Kisekedi me wenze oyo ezanga tolete yango ndeko na biso ayokolela bi mama oyo mama mpona faci beton olobi asala bino nini basala biso wese babongisa biso mpona wenze bakanga mituka mpe kota kutu pombe dasi batila biso na badepute a pompe yango wana sikoyo etikeli kaka mituka ekota po tozala mpena bien kotalaka pasi mpe mawa komonaka makambo boye na komine ya njili na marché Kisekedi mawa tro bandeko babolingo papa Eric Ramos awa toyebi te toloba kombo nini bandeko babolingo banda wenze yali wenze ti lelo 54 ans bazanga na bango toilette toyebi te toloba nini apena tobakaka système achunguli popo na chunguli chocholo apena kisa dor makambo toyebi te toloba nini mama shela nesi talaka makambo neti akata fumbwa mais soki zuyo fumbwa akokima mbangu toyebi te komonaka mama boye ale mavanga le sauveur bimbi partis bimbili
toyebite mawatro ifuruki mbiki bola neti boy komona kama boy za pasi mingi komona ka boy olie mwa molefu mwa mesoko zuyo yebela na tetra poste kangio a okima mbangu lokola mama wa doki mbangu tala mama o tala ti mama boy tala boy za kitoko te komona ka boy mama doki mbangu akoza la awa aye a so biloko na yeme tala makamba boy akutana na kota wenza kimi mbangu yebeli mbangu ko sakana te bandi ba bolingo wa vraiment to yebite bandi ba bolingo pepe tazi wapi bino yango moni njili kifurukimbi ezali quartier 5 quartier autoritaire ko sakana te premier quartier oyo ekenda sango na commune ya njili quartier 5 mais awa keba na mwamba wana so liango apena okuluka mbangu poso kite mawato soki mama papa bika mungudia kangi porte osambwe bandeko babolingo moto mona wana ya lisko wana ezali maison na bango pa futa mbongo na invitation na bango wenzi akate 5 nde yango wana apena to yebite tolo banini bandeko babolingo apena chungulu chocholo chungulu popolo. Merci de nous avoir suivis. Na comme na souka na page ya magazine ya Kini Etumba oyo ezalaka présenté par moi na souka badioka Serge Bolo. Tika na pesa mbote na bandeko bonso bandaka biso lokola mama makonda jene ya mama na ya papa na biso fondre la pesa mbote pourquoi pas mama Mirema Moneke mama Mira Chubaskin na ye moko le pour géral ye wa Zanzibar na pesa mbote mama yu molongi mama Shela na pesa bino ba mbote mingi na lobaka bakomaka un na mai te so za mayele kine na mai koma un pona ndimayo lukala luyuma ezala pona biso na lobaka ngongo baketa inti pona ngana bino na sukiawa na kei